Peke s'est retrouvé dans la prison parce que Abimaki, non, moi si, il y a mon consument, moi ça colonel, avec quoi prendre que non, pasteur, Abimna, moi si, au nom de délivrance, pasteur s'est retrouvé dans la prison, Makala, Makame, comme il Moussous Batelia, poison dans la prison, Makala, parce que Abimna, moi ça, mon consument, à Koufi, dans Makala, papa. Toloba Awa, certains de ces hommes de Dieu sont en prison. Toloba, on a mission Awa. Mais quelle était la réaction des gens? Nenga koya na TVTA pour s'attaquer aux gens, mais tout le monde a compromis sur tout le monde. Sur tout le monde, puisque ces histoires-là passent à la télé. Ils ont les canaux à la télévision. Tu sais combien de mamans à poto bazolé là? Aïna proba bon de la ponae, obligé. Après c'est l'eau il faut passer instrument, il faut salaboyer, bah condition sine qua non. Bah condition sine qua non. On les attaque on dit non, il faut somber un instrument. Comme on a pour moi, il faut passer instrument, il faut combien de bandeko bazana poto ba lembi ko sambela. Ba baina bango ko sambela. Combien de mabale kufi mususu le kufi kwa nini liko ba prophétie mo lukuta. Pasonye belé côté kan église. Nzamba za penzamba boto nzamba pide moi si abato admettez que za pasteur moi si abato ye pa na yo pona yebisanga rapport nini lien yo za mobali okomona bolumbu ya mama na yaki na église pour la première bota maman yaki na église pour la première songolo pakala yebisanga un peu ebandi ndenge nini ya komona nzoto na ye ko simba nzoto na ye opakole mafuta bon obi bilo monsieur ça moi soni pe attends tout bon on va dire va TV bo ça peut Shalom bien-aimé dans le Seigneur, mboten binonyon sto bosola na biso de partout. Merci na ba oyo ba soutenir musalo yo ba contribuer vraiment na la voix céleste na biso nyon surtout. Merci na pasteur Fez Amisi à la bouche autorisé de l'Éternel depuis Zurich na filo mukwa ya motema ya bivense de homo depuis Londres pe na maman Gisèle Lukelo motema papa Emmanuel na Boston les frères Patrick Ongé na Nzama Monao depuis na champ de fond esika ozola na biso bonzambe na bonzambe lola ezofuta simona onto ya robakenzama boyeto kwaye lisusu wapi bien-aimé dans le Seigneur le lot to sololani to robeta masoni en tout cas boza toujours connecté beaucoup zala pe boza déjà recepé là na Onion Sto to solona émission de l'eau na ndeko na biso frère Max Mbenga. Shalom papa. Shalom ndeko na Alvin, shalom na ebela baranzambe bazola na biso libanda mboka pe bipai na bipai. To pesi bino merci pour la confiance oyo. Bozala na ngoi pa na biso pe to likete ya solo na lesungi na nkoro to za sous bénédiction pour na ebele ya bandeko bazola na biso mokona lelo. Papa to sepende to ya mieux lisusu lelo na émission na biso to monaki ba élément ya partage ton pain et les gars ndenge papa Max. Premièrement félicitations d'abord na musala kito ozo sala. Merci de Calvin, yo pesi to pesi peu merci. Tu es une grande bénédiction pour la biso ce qui les lo babi biso li banda mboka ezali nzela na yo nous vous sommes très reconnaissants. Merci. Abandeko beli bazali banda poto oyo balandaka biso na nzela ya voix céleste o bazali ba partenaire minene ya ministère au partage ton pain où ils ont un objectif moko kosunga les orphelins, le veuve, le vieillard, les personnes vivant avec handicap, les malades, bandiko bazana kokoso ou des alliés cibles na bisomba il est qui toi qui une activité monene spécial partage ton pain et pas wapi tolenga totali sabango et sengo na biso tozali katina ngo pe ko encourager bango ba ete ata ba difficulté rose la nzambe akotika bango te bongo nzamba sala ki ngolo te bandeko na Suisse bandeko na Paris bandeko bipai na bipai batindaki biloko na bango. Nous vous sommes reconnaissants bolingwa modèle oyo ezolekela ndelo et la plupart batona ba yebingate ba monanga kaka na télévision ndenge to sala kana ndeko na Alvin mais na morning bolingo na bango ya ko soutenir bandeko bazana pasi non en tout cas na mona bato au mona muto ba tinda pe biloko teza biloko moko ya chanana mais biloko mutakoti penda na magasin asombi ba catcher mutasombi ba vélo ya solo non na kine sengo ko mona ke non bandeko baina ndenga konguluma ba personne vient avec handicap muta penda zo tambola boye azongi na vélo. Et na meka ko se renseigner ba vélo wana na koto ateka au madi ba $500 mais mutazu yango fele puisqu'il y a quelqu'un azana Suisse alanda ke émission a simbami atindi ba vélo na ye. Oh non
vous avez bipai à travers le monde. Bino vous soutenir un ministère partage ton père. Bolembate, c'est votre ministère. Aussi longtemps vous en avez beau moyen. Comprendre que non, vous êtes bénis pour bénir les autres. Beaucoup banango nzamba lola. Arokanisa kabino nzamba lola. No batwa tina biloko mais ambalo. Je crois que caméra nous ezalaki. Tu as vu des cartons, il y a biloko bilamba. Ba keche, ba maputa, no bilo, ba nini, ba chaise roulante. Oh non, Nzambe akanisa bino, Nzambe akanisa bino, Nzamba akanisa bino, bolembate. De la même manière que biso tozolia. Toyeba pe ke za ba ndeko baza na kolia te. To besoin ba ndeko baza kokelela. Eza ba ndeko baza ba situation difficile. Donc ministère sila rara na fin du monde. On a retour à Yesu. Mais aussi longtemps tous en abomo yeba que nous sommes bénis pour bénir les autres. Nous sommes bénis pour na ko kanisa pe bandeko. Talelo les personnes vivant avec handicap. John, non batande konanga John de konanga ville. Oyuka mawa denyama na la ville. Nakene ko sala activité na ville kaka bona kendaki pona na kabola moi biloko muke na ba personnes vivant avec handicap. Oyuka mawa aveugle lelo na ville ba koma ko senga mais non ton responsabilité biso église basai na nzambe pe bandeko nzamba pambola ya kokanisa bango. Pour le moment tous en activité to préparer zali ya rentrée scolaire. Rentrée scolaire eza awa na mois de septembre to linga to sunga siko na cas de partage ton pain to sunga bana na biso orphelin bana oyo azape na posa tanga classe maintenant na sombela e cahier nana sombela stylo nana sombela e sac nani c'est l'activité de tozo bongisa mikolo to lingi sibe na biso ezalino to sunga bana wana oyo ba kufela baboti bana o bazamba situation difficile to zongisa bango classe lokola bana nyonso bango pe basepela. Numéro na biso yangwana. So moi que vraiment que yo comprendre que Dieu t'a béni pour bénir les autres. Numéro yangwana o bengi biso et la kanise te asolo to zanga te ko pambola nzambe pona yo. Voilà un peu na yo koloba. Merci une fois de plus Nande Kwalville. Merci bande ko nyonso o bo sunga ka ministère oyo nzamba lola akanisa bino. Papa Max Mbenga, merci beaucoup. Numéro na yo yangwana to chenase. Papa Max Mbenga, Sango Yamba, Bande Obazola Nabiso, une triste nouvelle, Sango Yamba, Oyebi Biso Namboka, Moko Yaba pasteur, Oyebi Pe très bien, à autre côté Kabiso Akoufi Papa, Ayebani très bien, parmi les pasteurs au Combo Ezali, à autre côté Kabiso, comme on a un Biso Papa, Nabosa Prophète Seda, à Tiki Biso Papa, et là on est au Koki Koloba. Merci de Calvin, que Bible lobby, l'homme n'est pas le maître de son souffle, il n'a aucun pouvoir de les retenir. Ozalana ni tonani, pe moeza ayote. On est là le bosso na kroba. Liwa, ezali vérité biblique mais inévitable. Et nous comme il baleza dans le bac ko présenter ba condoléances na famille ya prophète Seda, ne libota na mobimba bande konyo surtout église na ye. Et nous comme sato de Calvin. Liwa ya prophète Seda. Et c'est l'interpellation pour Nabiso. Le prophète Seda, il y a beaucoup de leçons, beaucoup d'enseignements. Oh, il y a biso banan ensemble, to sengili ko tirer. Le prophète Seda, et sengili enseigner ba jeune serviteur rebelle. Oh, bazo kota dans le ministère. Nde konangai. Na ina poussa na makambo te, mais puisque poser une question. Nde Calvin peut bande bazo na biso na poto. Lelo ba infiltrer ba côté. Ba filtre ba côté belé na musana nzambe ba intru ba côté belé na musana nzambe ba jeune belé bazo dans les ministères musu ba bengiete abenga mite pour ba parler français bien pour nzunzu pour ba veste belé asanini à s'improviser nani à s'improviser le musana nzambe to prophète ba mususu peza nini abenga mina yepe na lotomo mais vie à presser la comme ça on papa qui est là na singa la précipitation ne vient pas de Dieu ba te belé baza pressé abandi ministère lelo na 2019 na mois de juillet azana posa après 3 mois akoma lokola papa nkelane akoma lokola papa sita akoma lokola papa nsembe akoma lokola akoma tu vois ba jeune belé ba pressé mais il faut reconnaître aussi qu'il y a des jeunes qui sont dans les ministères
nzamba benga bango bazo sa musana bango pe na ndenge longo bani na limemia na boboto na mais bon combien de jeunes to kundi na kati ya mboka na biso combien de jeunes prophètes bayebo moto kapa akufi moto akufi moto pone les gens n'habitent pourquoi ba ça la presser n'habitent pourquoi ça la presser bikota kota bisimba bazo sa ba dégâts ebele beaucoup de dégâts ba mususu kosukola mwasi ya batu kubima na basi ya batu ba dégâts ezali ebele ya bikota kota bisimba obi diable so apesio na liboko moko aye osangisa maboko ebele sa nini aboto. Il est vrai que la mort est inévitable, mais moi je crois que lelo so ngo katanzela total à la gauche total pe na droite. Tu vas pas dire puisque je le Saint-Esprit que na katsa na ngamba la mobo kufa total à boy total à gauche total à droite. Ezali intelligence mais za humaine qu'il faut na ta à gauche na ta à droite so ta na gauche té mais mutu kando yo sani elongoli yo donc ngana ko ka sonité rolobake. Il y a de vrais serviteurs, il y a des jeunes que Dieu a appelés dans le ministère. Oh, ils savent donner du temps au temps, mais ebelo baba bimi mikolo ebele oyo bazali pressé à cause ya Jeep, à cause ya comme un impact, baye ba koti bikota koti yango zomona ba dégâts lelo sabe. Nous voyons ce prophète là. Kotimo la mabulu, kotomo na nyonso atie mutu na se azo bimisa bilu. Tu vois, déjà beaucoup de gens se plaignaient dans la pratique na ye. En principe na respect ya batu bakufi. Nenga jamais kolobela mowe na ndenge mabe pour que un jour ngape na rotika mokili oyo. Je n'aime pas tellement ce mutakufi pour moi, c'est fini na respect ba oui mais surtout ça banalisme ezeka pona ko kebisa. Ndeko moko ndeko mibale ba comprendre que papa ngaza journaliste akala. Mais ti lo na mutuka te. Je me gêne pas dans la moto, je me gêne pas dans la 207, je me gêne pas dans la Yas, peu importe ce que les gens vont dire pour moi. Est-ce que l'ongolanga nini? Ils ont l'ongolanga nini, l'ongolanga nini. Sous la côte na 207, qu'est-ce que ni rechanger katinanga? Sous la une moto, ni rechanger katinanga. Na sala ka vie à comparaison te, na sala ka vie à kinga oyazu nango. Non, papa même ça maropambo la biso tout na mukolo morota. Et là que zobo l'église à Congo ça qui bato aza pressé conséquences ba que kozo magie ba que kozo occultisme ba même en église ba koseli ngo surnaturel ba koseli nge onction. Combien de jeunes au bas so landi vie ba jeunes bazo kufa miko des jeunes prophètes wana au monde so landi vie na bango bien ba sali nzambe na ndenge ya solote. So landi ma omona que non basaleli nzambe na ndenge ya solote liwa mosana. Nous avons la peur des hommes de Dieu na kati ya mboko omona mboka ezana kimia baza ko lela baza touché mais comment liwa moto na nzambe au sentir que bulu ekezali batu penza baza ko tsola liwa moto na nzambe baza ko seka liwa moto na nzambe balongoli ba panneau balongoli ba pancarte tu vois. Non c'est déjà ce sont des enseignements où esengeli biso na bomo. Je n'aime pas tellement, comme je viens de le dire, il y a commenté dans l'Iwa Moutou, mais moi je crois que il y a beaucoup de leçons à tirer. Papa Nabiso, Nabomo, avec son PC le sako, il coque le kendo, et la culture Nabiso, le sako. Le sako est salutation moko boya osara nangote et derrière chaque le sako derrière expression dans le sako il y a beaucoup d'enseignements, il y a beaucoup de leçons et le sako au moins la réponse na expression le sako. J'ai vu même des étudiants qui travaillent à fin d'études, qui mémoire. Mon papa disait toujours le sako il coque le kendo. C'est pour dire que la vie tambola malembe. Les gens pensent que pour Moutouana, Azaba mon danger, grandeur ya Moutou, grandeur ya pasteur, et ça pose en chaîne à TV, grandeur ya pasteur, ça peut être un poto, grandeur ya pasteur pour être en français, grandeur ya pasteur pour être en jeep, mais non, on a une conception humaine. Ça n'a rien à voir avec la grandeur d'un homme de Dieu. Tu vois, yango sali batu bali so kozelata nzambe te, batu lingi ko vanda te, batu lingi pressé yango bazo sukola bango, bazo baka bango, yango ba yelengo zo mona que même ngu fort les autres baba rezana na kati ya mboka. Kindumbe ye makasi baba c'est vrai que banzali zali mais un moment lorsque moment rêvé bana kati na mboko yo ndeko nanga vine mais kaka na Yesu azali awa mambo sama na mboka oyo.
sans piano sans biloko ben c'est maté kaka biso tozana ba game sur Yesu azali awa me makambo danger salema bat bazongela nzambe batu tozela ta nzambe que nzamba sala eloko loko na ngunga nango ba jeune qui entre dans les ministères ba tata milimo ya bien ba encadrer bango ba longwa na vie apprécier abikota kota bisimba simba ça n'honore pas Dieu. Papa Max Menga, mais liwa ya prophète, comment on a un prophète nani? Seda. Oh ya wutu okufo oyoko annoncer liwa mais ba makambo. Là pour annoncer té, parce que poser une question yango la répondre. Mais ba makambo ebele bimi sur liwa ya Mosa na nzambe réaction na ekoza ndenge ni papa. C'est ça que je dis non? C'est ce que je suis en train de dire. Nga ba somoni mutakufi. C'est à quel moment tombe lango. Zoye bomaye zoye bo. C'est que Moutouana bon moyen c'était ça sa vie. Tu penses qu'un homme comme moi, le Nzamba benginga, exemple, n'ebi qu'un jour Nzamba benganga kaka. Pensez-vous que Baoyemba Zoye ya maman na yo est-ce que vous connaissez Rosala? Impossible. Et banande puisque vie nanga ezali mambwana te. Mais sobe mutu moko akufi na matanga na ye baomela bangi, baomela lotoko, baomela soupe na tolo, bazofinga ba mama baninga, bazofinga bonjour ya ba voyou, bazosala yango, c'est que yepe na vie des sons vivants. C'était ça sa nature. Nature na ye ezalaki bongo. Quand tu vois un homme déjà akufi et que matanga neza limemiate, matanga neza na botosité, c'est que il y a un certain nombre de choses ou des sons vivants bané ko salema yango pese bato passe. To profiter na micro na yo. C'est vrai que nous ne sommes pas des donneurs de leçons, puisque nous avons des erreurs, nous avons des insuffisances, nous avons des manquements. Mais toi et moi, nous sommes dans l'évangélisation par les médias. Nous n'avons pas un autre métier, nous n'avons pas un autre travail. Le travail que Dieu nous a donné, c'est l'évangélisation par les médias. On ne peut pas se gêner. On a 4 églises en colo. Moi, ma kamamabe koti mingi. Moi bisimba simbe koti mingi. Moi ezana bato bakanisi ke nzamba sala lisusu te. Ezana bato ani koze suta nzambe te. Donc kanisa ke grand pasteur eza costume, eza cravate, eza ba jeep, eza. Voilà pourquoi mutu nyonso linga impressionné. Mutu tal aluki impact. Mutu lingi su kozela. C'est comme ça que beaucoup de jeunes Tokomo koufela ba jeune, ba papa nkela nwana lo bientôt 90 ans. Mais sans autre évangile au monde azana makasi dans autres. Papa que 90 ans d'âge. Mais autre au quand jeune moko 25 ans, 27 ans. Poni koko imiter ba to bongote. Ba papa sita ba ni côté évangile na mboko ba mbula boni. So qui est ba arche alliance masina wana. Passer semba bandi église tout nanga que no tuno yoka. Hein? Abandé église na sa nzete moko boye. Hein? Papa, mais kende le lotama mzamba osa dans les ministères. Mais en toute humilité, na efface. Donc nzamba za capable de faire osala. Nzambe pe asalaka. Na to plus na tangi ba kombo pourquoi? Ce bateau to yebi to kutana bango, to moni musalo bazo sala kati na mboka, musaba bango ndimami. Mais depuis un certain moment, bah, jeunes na kati ministère, on ne peut pas généraliser. Je crois qu'il y a beaucoup de jeunes pasteurs. On a yebi, bah ça moussa bango bien. Bah ça lié belé na Kinshasa même na poto. Mais ça bah moussousou bah yeboye, hein. Et ça moussousou bah yebo penza bozoka. Et ça mawezo ça la Sony et puis makamona tout bah même wapi na niveau à télévision ils ont ça la Sony. Oui, papa Max Okoba na bando bazola na biso. Avenir ya église ya Congo et Kozandé. Non, église en soi, azane penza na problème ke mais ezaka ka likambo ezaka ke non toyeba koze kopé Satan Nathan. Ko senga bande ko baza ba fausse pratique. Bande ko bikota kota, bande ko bisimba simba, batika, basela nzambe na mélange te. Oyebi que une église mon ayebi par exemple de konanga boite ka bougie rouge na $50. Ah bon? Tu vois bougie hein, bougie rouge. Boite ka bougie na $50. Le sauté ba mami belé baza kolela hein, akendeke pas prophète moko boye alongola bilamba pa kole mafuta tu vois. Il y a des choses comme ça des prétends lobi ba biloko. Même tant tondo banayo ah ba to traiter biso ba aventurier boye ba to ko canapé ko beta bazali mais les gens nous donnent toujours raison. Quand nous disions na plateau na awake mbongo ko bia mutu na pochete. Quand nous disions mbongo ko bima mutu na sakite parce que nzambe pesi biso cadre ya ozombongo c'est pas le travail c'est biblique mais comment pas na mutana besoin mbongo bondeli pona ye
Tiens, le na poche, mbongo bimi, $1000 et bimi na poche. Nous avons décrié ces comportements. Ah ouais. Comment ba unité ko bien mon téléphone. Ba sambeli pona yo pimba mo. Namoni prophète, namoni ba unité ye. Ata yo moko. Est-ce que vraiment Toloba awa, certains de ces hommes de Dieu sont en prison. Toloba on a mission ah, mais quelle était la réaction des gens? Nenga koya na TVTA pour s'attaquer aux gens, mais tout le monde va comprendre ce tozo mona, ce tozo va péter puisque ces histoires là passent à la télé. Ils ont les canaux à la télévision. Tu sais combien de mamans poto bazo là? Aïna proba bon de la ponae, ba obligé yé. Après c'est là qu'on il faut payer cet instrument, il faut salaboyer, ba condition sine qua non. Ba condition sine qua non. Au lieu d'attaquer kondima, non, il faut sommer un instrument. Comme on a pour moi, il faut payer cet instrument, il faut combien de bandits ko bazana poto ba lembi ko sambela. Ba baina bango ko sambela. Combien de mabali les koufi mususu le koufi kwa nini liko ba prophétie mo lukuta. Ba fabrication combien de batwaza kolela bakena ko kundela bango ba nyoka ba nzombo na ba lopangu ba beti cop na ba sentinelle ba kundi mo nzombo ba kundi ntaba na lopangu taba ye na butu voilà alléluia da eza awa yango ne blokaka yo mbongo ibimi. Combien de mtoloba na ba miracle lukuta ba fabrication boyo combien de photos de criango a et so tali via bato tout le sukawa kezo sukawa be suka ndenge ya mabe de zakaka ke tozolo bate pona na sentiment koloba pona na secteur contre bato mais papa yo sala pe moi pas mingi na mutema ke nous sotali pe ubi comment ça une église ndengene voilà pourquoi même ba mon pe bandimi ba ça le ko ba chrétien béré basé ko vérifier ba écriture ko tala est-ce que maramba zoté abiso est-ce que ça li conforme mais aujourd'hui ce n'est plus le cas bato ba fanatique ba pasteur baza fanatique ba prophète da bango au prophète alobeza ieza amen au pasteur ba na temps sur ko checker ba na temps ko vérifier ma comité. C'est ça le problème au Tozanango Lelo cas d'église. Mais je crois que ça a bien basé toujours rebellé. Il y a des jeunes au besoin de les ministères. On sait la nzambe na bango pe na ndenge a bien basali mais tout ça na ba liwa ba lokola il va pas passer d'abord. Moi je me dis ça doit nous interpeller et interpeller ba jeune et belé. Sota na barumbu miko kitalata na nkolo bazawat. Il y avait des gens comme ça bien rataraté. Prophétie rataraté. Nini ceux qui miracle rataraté. Tu vois toi ça va sobriquer moro boye. Di tikotak ba sobriquer moro boye. Le toza wapi. Donc moi je crois que il est temps de se ressaisir. Papa Max Mbenga ba makam ezamo ebele. Réaction non par rapport à ba jeune oyo mupepo ye sika na ba jeune pasteur o bazobima à la fois parce que BTP ba masomo ebele ba jeune musu ba komati na niveau que nganga senga ke no bima na maman na ye ba exemple zebe ba poison écoute na kata église moko kutu pe to tanga comme on était au peke a se retrouver qui na prison parce que abimaki na moi si ya mokonzimo moi sa colonel ayeko apprendre que non pasteur abimna moi si na ye au nom de délivrance pasteur a se retrouvé na prison makala makame komelie musuzu batelie poison na prison makala pasabima na moi sa mokonzi akufi na makala papa ba makam eza moi ebele au nom de délivrance makam ming ezo salam eza ku tu vois même maman moi ya capitaine a autant ko dénoncer pasteur moko ake maman mobim azana bongolo asenye ke alongola dama pakola e mafuta nyonso wana papa au nom de délivrance okoko ba nitamu super ko zaka ki bon zambete kasababi lelo bato na kombo ya sacerdoce na kombo ya kingandi ba déviation ba dérapage mamba sonye belé côté kan église nzamba za penzamba boto nzamba apide moi si abato admette ko za pasteur moi si abato ye pa na yo pona yebisanga rapport nini lien yo za mobali okomona bolumbu ya mama na ya kin église pour la première ko bota mama ya kin église pour la première songolo pakala yebisanga un peu ebandi ndenge nini ya komona nzoto na ye ko simba nzoto na ye opakole mafuta bon obi bilo monsieur ça moi soni pe attends to bona ba diva ba TV bo ça pe moi so to ba keno bandimi balongwa kozala ba fanatique ba pasteur bandimi batanga ka bible bandimi ba ko vérifier ba écriture ngai na ba amen kaka te lo ba amen na lo ba amen te suna convaincu na likambo te le mot amen 7 fois le pesanga amen a songi pesandi pona tu vois bilo monsieur côté l'église na bité surtout yango wapi
pesanga mena songi le ba mène 7 fois le ba boye il y a des biloko côté donc côté l'église tango ba mouvement rêvé banana mboko to bien ngote maman qui l'église o longola bilamba to pakola yo mafuta mais et ça qui peut maman na bazwa pe moi mayele ba maman moi esprit critique ndeko nangezala yukomo yo longola bilamba yukomo senga moi sabata longola bilamba opako dis-moi un peu ça moi ça tolongo bilamba bokate ba poil ils ba dire okata mutu ba poil ça mapeka ba poil CS ya kota systématique tu yebi et ça moi soni ko bilono tuna tuzo kende wapi lelo l'église to kende wapi lelo to kende wapi yango bato be batata l'église batelema basunga biso obe ngana séminariste papa okoma mesela bezaka la ko la muko ko mesela beta papa obike bako coordonner yo abe lobby le toi lundi mais lelo na 18h aux fimbwa on ne devient pas mesela be prêtre la ko la mukia yango remarquer que bato mingi bauti na couvent bauti na école ba mesela be bazapela berère lokola bato mais au moins na lolenge bango sela nzambe za bokeseni on ne devient pas mesela be rara lelo comme mesela be boy. C'est vrai qu'il y a d'abord l'appel mais papa mais biso mo mutu pas parce qu'un bon modérateur une église à modérana et bien le bané français peut bien pas yesu abandé église donc muto banane église abana église kaka changa kaka boye yé moko bandé église kaka boye ayo sa bato bongo asa ba dégâts tene mutu fait nana za ko encadrer nana azane na encadrer tezana ikaka boye ko mo ba dégâts o kotilo kat d'église papa il faut tout ba dégâts ils allaient belé Otobi quoi comment on nzota muto maman ngani pour la délivrance ça c'est la sorcellerie kokata muto ba pour la sa mapeka pour la sa nzoto au nom de quelle bible biloko toba ya ba bougie rouge botika on to bougie na bi côté église yango ezali bougie rouge na $50 bougie à rouge yebisanga et puis je connais même le pasteur c'est parmi ba pasteur va respecter na kata Kinshasa aoteka bougie na église na $50 muto auti na Jourdain kuna aye na zelo mai à Jourdain na zelo aye koteka na kata église dis-moi quel rapport mayo bazoteka wana 500 francs to somba na église on bate bato mai bateya ba mungu bateya ba mafuta mon frère tu vois nenga lo babiloko mingi te pe lukela bato baliwa lukela to ba empoisonnement lukela bato ba montagne mais c'est parce que tu me poses des questions dans le bagara mais ndeko nanga ça fait très mal biloko tozomona oyo mais nozonga toujours que basala nzamba bien baza ebele na Kinshasa peut-être aller na Mikonga aye na Selemba ane na Bumbu tamsa le kane pe na TVT aza pe na ba moyen te baza na bango ebele mais bato balingi ce qui frappe aux yeux comment mona yo pasteur akota pe na libulu ko atie mutu na seboya kote bo mona nzota musai na nzambe azobimisela bino ba biloko papa ba délivrance to mona mais modèle nzamba sunga mais je crois que les missions modèle boy ça va aider beaucoup de gens à se ressaisir et puis ya kosumba maman botali skani ozo ya kotia likolo ba maman botali skani ya kotia l'église nyonso eza okende te c'est pas plus batie église ba commis la main de Dieu la voix de Dieu l'oracle de Dieu que il faut kende ba maman bosala attention botia likolo l'église ba spot publicitaire wane ko sabinote journaliste azaki mbongo na ye atie moi makelele moko bien bo eko sarabinote. Merci beaucoup papa Max rom na frère émission na biso ya suka na ba nyonso balaneki depuis ngana pesio merci ndeko Alvin toloba tu vois ngana za mwana église nalinga penza kolobe susu mabe église na ba télévision boite po bato besprit faible ba kozwa raison ba boya resembela ya na linga ba msusu aboto le bela ba conférence ça va aider les gens mais parfois parce que actualité mo ezana mboka de ko profiter pour en passer message to baté pour na dénigrer église pour na ko quitter église mais toujours ba pour na ko tali ça que il y a solo ben filtre ba côté l'église ben tout ba côté l'église ba commerçant ba écart l'église bana nzambe ba fungula miso bana nzambe ba sala keba ko permettre mu nyoso ta tio liboko na mutute ko permettre ngota votali ko l'église senga molimo santo sanini asunga yo akapamba te banganga ba mandona ba mbikudo to yeba ikala na au monde ba tali sa batu libo tasi libo comme ça que non oliaki matembele
bango tout s'improviser nini s'improviser pasteur s'improviser prophète côté que la bilo qu'on a église ça dégâts et bien admettons que musala nzamba bango akufi yo une église na bondela pona yo tu vois et senga uluka mena délivrance uluka pasteur a bien bondela pona ba maman basala keba ko permettre te na habiter sur révélation bongo za la paix et bon nzamba za nzambe sur révélation za la que non musala nzamba pa ko mafuta na sexe na habiter faut poser ça aux hommes de Dieu que ce nzamba repère peu message à bon que maman oh il faudra bâtir mafuta na sexe bon ce que mafuta ngwa ba pokola batata na nzoto mibali te poane ezaka oka tata moi parce que non nga passa pa kolenga mafuta na sexe na nga mobile toujours ka oka ba mama il faut longola bilamba batima longola bilamba et puis ça peut moi nzoto ya moi si abato komona wape médecin même le gynécologue ngo so maman que moi na médecin et à chaque consultation gynécologue ça ka maman longola bilamba hein a comme ça peut moi conseil voilà boye mais ce eza vraiment que puis na niveau église que kolongola ba maman ngani bilamba ko mama ba mafuta nzamba sunga ça fait mal. Merci Papa Max Menga, votre numéro de contact il y a WhatsApp. Oui, numéro est en plus 243 89 360 puis 77 plus 243 89 367 tout bon de la bonne église à Congo. Tous ces appels misala à Satana, ana posa longa to posa osambe to bon de la bonne église à Congo, to bon de la bonne basala nzambe belé ya mboka na biso et puis na ba jeune na soki sipono ba kenon nzamba pambola nzamba tombola tous la temps na temps. Soza passe aux temps na makolo za no milibu mabete. So bana pe musala nzambe kala soki ozana mutuka te ezana ngo kibundoki te ezaka note ngani biba batu banda kosala nzambe musosali 20 ans mais comme la 22e année à ministère nzamba fungoli naibi bato ebele na ebi bango ba prophète gari wana baba no sala nzambe kala aza une église ya 1000 personnes te 2000 personnes te aza une église ya koza ba 500 ba 600 mais à cause de sérieux na moni mutakabele villa 2 fois te manki onate lisakola lukuta te hein mutakabele villa pour nani donc le sérieux dans l'œuvre de Dieu futana on forcer te si dans ba le lonzamba c'est personne Elvin on comprend appelle moko karoza c'est Elvin oui nzamba convaincre ngana pambola appelle moko karoforcer te robeta manki onate ba professeur lukuta te nzambe ka dototela nzambe so teli nzambe oyoksa masonité na sonité na complexité so notama makolo so na mati moto oyazu je bénis le Seigneur pour bandoko bazu ngape na ozela tananga nzamba kosana tananga c'est ça to comprendre non so que na ozela tananga nzamba osana tananga et so nzamba basala nana osopposer nango blana hôtel mais volonté nzambe na vie nanga personne à s'opposer à la volonté nzambe. Merci beaucoup Papa Max, numéro ne msufiawana c'est merci mbozambe na bonzambe lola ezofuta simana onto ya robaki nzama boto kwa yewa. Merci na notre commandeur. On se retrouve à la prochaine batte.